un nombre élevé par rapport aux hommes. N'importe réaction par rapport à ce sujet. Moi, si tant wazana âge 17 ans, 18 ans, à komaka na avis que na projet que un jour na zala pe pananga. Tant on kota na domaine ya libala, a kota na katanda ka libala, a comment négliger. Moi si yo ayebi nzambe na profondeur ti. Asa moi si atoni ndako na ye likolo ya zelo. Soki lelo mobali abando bima libanda. C'est que moi si akoko uzaswa papati. Et prophète je te fait binu mbali misu zala kai pai. Oyebi ke lisu na mobali ne balo bakala mokile yaka na misu na komona na lisu moi si mama. Esa na ba à l'aise kocha mutu à l'aise na kocha mutu ya à l'aise ya à l'aise. À l'aise ya à l'aise. Donc ya kimia. Ya babenga kaka na musala. Ye kaka nda ko seconde baninga, ye kaka o na turu na ye mutu ya kitufaka ne ko relever. Mais so moni na mobali ko pesa 30 minutes te. Yo mama il faut mitala malamu. Soki lelo bandimi ba amba zo kima na église mingi za à cause ya ba mama pasteur. Nakoki ko permettre te. Nako permettre te. Likambo eko la biso mibali. Eko la sko badani. Même ko sala ke mobali atonda wa tonda te. N'est-ce pas ça ba mama? C'est vice versa. Donc on va comment on t'a liputa, comment on t'a pantalon quand tu as pour faire je te fais. La bémission est belée, la landara tout ça, donc félicitations. 5 ans déjà, Eza est belé, les Nazaréens, parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il n'y a pas en bas. Eza li pendant moi en bâté. Moi, ce que je vous demanderais, enfin, ce que je souhaiterais, Eza que Bokine Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, mais nous sommes ensemble. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, enfin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Shalom, fidèles téléspectateurs de Nazaréens, c'est pour moi une façon de vous saluer aussi au travers ces versets bibliques. Comme d'habitude, vous le savez, les Nazaréens assistement chrétiens, soit dans verset biblique, soit dans l'Oyembo, na pesibi na kon fombo te pe atarobo invita kinga ite na banda kuna bino mina mikoti sinanga quand même tok soko invita ngate na beti porte koko mama ga moye wana za mikoti sa na tranche bolinga ka mingi ya prédication oboza ko message na kolanda na prophète Jephté mais seulement mikoti zo mona na teme yambo anoso tokena na encore une fois sous après ko tanga le balanzambe kokumisa nzambe na loyembo. C'est parti avec la régie qui est tenue des mains de maman Tiffany Mokwa.
Merci, je pense que quand il y a trône, c'est Pélicibino vraiment, trône des Zobinissa, trône des vraiment sans commentaire, sans complaisance, trône vraiment, Ezobeta, je vous dis vrai, na Kinshasa, na ebite bino kuna na poto. Chez nous, c'est au Fungola, au mon clip à trône. Au côté na numérique, au côté na au côté na RTG partout trône de makambo Tiffany Morane des trônes ezobeta yangote. Shalom prophète Jephté. Shalom maman. Comment ça va? Oui, tout est grâce. En tout cas c'est moi Mikolo Belé. Okenda. Oui, na zali maman comme habitude de to mesana kokota na présence nzam et na zaki na ba retraite belé enfin que to lukano ne longi nzam. Alors tant aussi si ba requête ndeto bimi enfin que tout le monde na lisusu na peuple de Dieu. Santé na yo. Oui, tout est grâce par la grâce de Dieu. Yo osala matete prophète je te fête ka tolo bana trône. Trône ndeni ezo yamba makuna. Est-ce ozo tala ngo pe na télévision, ozo yo kango beta na ba radio? Oui, maman Maria lisolo ya trône ngamoko naza témoin ya trône na okoko saté. Des albums maman ka uta ko bimisa. Maxi single. Trône ezali eza ezo fortifier ba nzam. Et zobeta partout na Kinshasa et ils en a ba millions sous place na komaki na moment na zaki na retraite pour na kosala suivi ya ba nzam to continue ba millions ils a reculé mais on a entendu que trône zobeta mapé et simbi kin mobimba donc et le monde ngana lo ba muke na ngana bisa ba nzam ka bazolanda biso na bandako servante de Dieu évangéliste Maman Tiffany c'était un de Dieu et na sir avant ba clip bima bomonaki ba image na ye ndenge amikabaki olukanzambe oui et ba sacrifice ya makasi o asalaki pena et sacrifice na domaine spirituel ezalaka na récompense. Alors le ba ko ba ke maman wana simbikis alors pona bango bazana temps ya ignorance mais pona nga je sais na ye ba sacrifice maman ya sali elle a cherché Dieu partout dans la zone matangomba o mona ngomba wana eza facilité. Et ngomba wana eza ngomba o donc soki ozana vie ya sanctification te o matati na sukate ou bien okitape mobimba te mais tala mosen na nzambe tango mati elle a cherché Dieu et nzamba yo ki libondeli na ye ya ba sacrifice na ye akiti nzamba tomboli donc ngana pesa ka conseil mukie en passant ya ko bisa bandeko bazo tambola na réputation ya mabe na kombo ya trône batika parce qu'il y a une alliance et salama qui na montagne wana en fonction il y a les trônes vraiment balbo bimi na ngo pour faire je te fête mais trône ndé ya suka trône ndé makambo. Merci bandeko bazana ina États-Unis so bongo se pour créer un album et c'est pas ndeko na biso na câble numéro de téléphone ezali plus 12 54 20 936 na câble na New York ezali plus 12 54 20 936. Bandeko en France beaucoup se procurer na yango pa maman Marie-Claire Karawa numéro zali plus 33 65 931 67 81. Quand moi tu fais le album trône ça na prité. On a beaucoup touché pour soutenir mosa na nzambe okopé sango et rosa toujours les bienvenus pour faire de fête zo ko bana quand j'aime ça prédication c'est moi Mikolo Belé tout ce que bande repreneur suspense na thème le mot qui tue à petit fait les mariages l'autre ça reclôturer en gros vraiment et tout le bel qui ça au moins à 30 points tout ce na une vingtaine l'autre na le second le motion ça ko bana bitene otikala ki ba quelques points pour la rappeler bande ko le mot qui tue le petit fait le mariage tout le bas qui boyer maman a besoin de Kamboza qui na mokanda ya 1 Corinthiens 9 à partir du verset 3 kuna to sala ki similitude entre mopotimbangu na elenge moi nous sommes encore la casa kana posa abala un jour mais une fois ça comme une toi conjugale comme ko sala ba erreur comme ko sala n'importe quoi comme ko saka na libala comme ko saka na ngolu oyo nzamba saleli ya comme ko fulango au pied et puis tout le monde a ba erreur mke seulement de part et d'autres c'est-à-dire côté moi c'est na côté mon bali oyo avec le temps mabala eza côté rite mabala eza ko kufa le tout ko bana point mususu toujours na thème oyo le mot qui tue à petit fait le mariage ne pas être sensible à la spiritualité entre parenthèses manque de connaissance à la parole de Dieu. Ne pas être sensible à la spiritualité entre parenthèses manque
de connaissance à la parole de Dieu. Pourquoi je te fais tout le monde a mingi basi bazapenda basi mingi nde bazaka sensible na makambo na Nzambe. Surtout depuis na bakalkata betonga basi bazana nombre élevé par rapport aux hommes. N'ébite réaction nous ani par rapport à sujet au nanukuno. Merci beaucoup Maman Maria. Sujet est très important. Et na pamboli Nzambo ya Lola, Nzamba les Nazariens et na pamboli li susuyo Nzamba les Nazariens na pambola yo di ya sujet au. Tu vois, lelo mabala na biso ezokufa eza à cause ya ba erreur ya mike kolandisa matem oyo tozomona lelo mwana mwasi tango aza na âge ya ba 17 ans 18 ans akomaka na avis que na projet que un jour nazala pe pananga nazala responsable mais au moins jeune fille wana tango okota na domaine ya libala akoti na kata ndaka libala akomo négliger et eloko esalaka ke lelo mabala ekufa mingi eza pe moko ya kozanga koyeba Nzambe na libala. Tout à fait. Mwasi aza clé na kata ndako et clé nde esalaka ke ekoke ekangama enfin ke moyibi akota te diable akota te. Alors mwasi azozanga vie de prière mwasi oyo ayebi Nzambe na profondeur te asa mwasi atongi ndako na ye likolo ya zelo parce que prière nde ezali moboko eza fondation oyo ekosécuriser libala na yo oyo ekopesa yo patience enfin kozela jusqu'à ce que Nzambe akota bino na destin ya bénédiction na kati ya ndako ya libala. C'est ça maman. Mais tout le monde a rappelé mingi na domaine bonzomé basi ba mi pesa par rapport à bino mi belle ya prophète. Oui, mais maman eza baza pena sensibilité na makambo. Non maman ebandi le noter. Ebandi le noter. Na plan spirituel d'abord comme ça, nous tous à la mibal, na plan physique comme ça, et à la moisi et à la mobile, surtout mis en un domaine spirituel la présence en Nzambe, nous tous nous sommes les femmes de Dieu. Tous à corps du Christ. Tous à basi en Nzambe. Tu vois. Alors Christ a qui sensible à couper la biseau. Tu vois. Alors tu changeons maintenant forme. Quand même requête toi là, tu changeons maintenant forme. Moi si à sensible comment? Tu zongi depuis la jeunesse. Quand la Bible zone bakel Adam amoni Ève, c'est vrai que Adam peut ça qui va combo na banyama na banzete. Atali nzeto alobi nzeto combo na ngombo mais un tel. Atali nyamo alobi nyamo combo na un tel. Mais quelque part à se retrouver quitté. Pourquoi? Pour être semblable na azala quitté. Tu vois. Mais quand Dieu a vu que Moutazoti kala isolé a créé ou azala qui être semblable na ye. Nde Adam komaki complet. Mais que plus loin, il y a qu'à expliquer ba na Nzambe. Que moi si aza instrument on Nzambe ça il a plus facile. Et à côté kana connexion na présence en Nzambe plus facile. Exemple soit Christ na mort ya Christ. Au monde na kati ya chemin ya Golgotha bateau accompagné qui Christ c'était le femme. Même aussi na kati ya ministère ya Christ, c'était toujours les femmes. Même aussi dans le domaine de l'évangélisation, les femmes sont dans kati ya basi. Nzambe a utilisé bango plus facilement, plus rapide par rapport à mobali. Mobali ayaka na présence en Nzambe, mais ayaka pena facilement. Mais soka kuti na présence en Nzambe afanda kambala moko. Mais moi c'est ayaka facilement, mais asalaka pena être faible abimaka peu facilement. Azaka faible était prophète. Merci beaucoup maman. Donc pour te dire que moi si ngana lobakango na pa ngana lobaka moi si azaba colonne et simbi corps de Christ. Donc quand Yesu amemi croix, basi bazo accompagner au monde autour na toujours les qui basi. Ba Marie de Magdala. Ba Marie bazala ki wana. Femme de Chouza. Tout ça. Batuni surtout bazala ki wana. Bana basi batuni ki wana pourquoi pour ko soutenir aux zalaki volonté ensemble. Yango moniti lelo na ba église basi bazalaka plus nombreuses par rapport na biso mibali. Je te fais une parenthèse. En tout cas, il faut vendre moi mon képi à te bête la certaine point oyo cause de la manque de sensibilité dans ma Nzambe. Bande ko na ba mama pasteur tika na to fungula ma parenthèse pour faire je te fête. Na zo mona mingi ba mama pasteur baza ko sunga mbele na bango te na ministère pour faire je te fête. Okomona papa penza tellement mais ma pasteur kuna fandeli kaka zuwa amona pasteur ya babasi na permanence aya mbabandimi ya basi te ba protocole ba puta pemena ete ache zuwa kuna lokola fusée pour faire je te fête. Merci maman Mariam, vous avez raison.
et ça na ba maman pasteur ebele bazo boma ba ministère mibali na bango et bazo boma kaka ba ministère mibali na bango te mais baza komi boma bango moko indirectement et ça na basi ebele lelo bazo bondela nzambe ntango yo zo négliger oyo ezali grâce au nzambe apesi yo kopusa pasteur pembeni na yo mais eza na bana basi mosusu basenga ministère nyonso eza baévangéliste baprophète badocteur baapôtre mwasi ya mama pasteur oyo azoboma ministère ya pasteur nalingi nabenga yo na image lokola ya vashi omoni mutu oyo na Jézabel tu vois omoni mutu oyo azo comprendre vision ya nzambe te soki oza pembeni ya pasteur ozo comprendre vision oyo nzambe apesa mobali na yo te Dieu est capable ya kolongola yo mpe na kati ya chemin wana abimisi yo libanda enfin ke aperde mosali na ye te lelo bamama pasteur bazoboma mabala lelo bamama pasteur baza bato oyo bazoboma baeglise soki lelo bandimi baame bazokima na église mingimingi eza a cause ya bamama pasteur di ya bajalousie di ya lolendo nayoka deja mama pasteur mo azoloba lobi ki pasteur na yo na bandimi na yo epa nango oza mobali écoutez mama mwasi nyonso tu ya pasteur oyo amonaka pasteur bon mobali na ye azwa na première position lokola mobali o bénéficier na grâce à papa wana te la première chose même aussi na niveau ya nak même aussi na niveau ya église il faut ozwa lokola père spirituel otosia lokola père spirituel et tant que otosia lokola père spirituel na deuxième position sikoyo ba ke réellement aza mobali nanga mais si on kaka image aza mobali nanga okomanke ba respect et okomanke grâce au eza kat na au bénéficier te yango lelo mon ba mama pasteur ebele baza acteur ya divorce ba maman pasteur lelo maman na betela oli solo ba na nzambe balanda ngai oui j'ai un frère wana zana serne basali 9 ans pardon ake a fiancé ndeko mobali ba fa na ndako ya ndeko mobali ba fandi papa après 8 ans maman pasteur atelemi abengi frère wana ebisa lobi nzamba yebisinga mwasi aza mwasi avina oti il faut bien otimelanga mwasi wana tosala na prière pendant 7 jours mwana mwasi aye kolukanga papa expliquer ngai alobi papa mama pasteur okala wana bande kosambela nzambe lelo alobela après 8 ans nga na perdre ma temps na ngai na mwana mobali oyo na conseiller yesi na biso ekende si c'est la volonté de Dieu nzambe ayebi ndenge enregistre or c'était la volonté de maman pasteur a bondi mwana mwasi oyo azwi mwana na ye ya mwasi atindike pa frère wana vraiment ils triste et puis que le monsieur te soulever penza la bible balobaka na mokili qui aime bien châtie bien tika solo ba penza pour le kambo ils flow ils ko salema mingi pour faire je te fait au moins ma pasteur so pasteur zo ma batuneti dimanche après qu'il il faut qu'à la pembe na zipe kiti na ependa achewa wana vimani on appelle achewa na yo kande pa c'est tout bandimi ya basi au moins pas tu va protocole ba sinzi ba yo kama mimi pasteur azo solo na bandimi et puis mbele bazo ndima ba pasteur na bite zaka naivete to nini kuno pasteur on dit maman pasteur azala na makono soko solo na bana basi il faut ya zala pourquoi na lobakelo romoko tant que mosala nzambe oui na lobakelo romoko maman Mariam soko moni yo pasteur omoni mwasi na yo akomi na caractère wana azalaki nango te mais akomi na caractère wana yeba ke a préparer chute ya ministère na yo pasteur et maman yo to komba na comportement caractère wana olingi o détour aux ministère au nzamba pesa mobali na yo eza obligatoire te que ce qui pasteur azo solana âme ou bien à mon dimi yo maman pasteur faut ala wana non nous les serviteurs de Dieu tous ça lokola ba médecin et tant na yami malade na kati ya bureau makambo wana solana malade wana na rokotele mateke na bima libanda bureau na betela ngo mutu mususu secret ya likambo ngane tozo partager tikali kaka ngai na ye na nzamba likolo mais surtout quatrième personne a bakisa mi lokola image ya maman pasteur asa arme à destruction ayi ne pas détruire kaka et ne pense pas que moi pasteur wana a sepela na makambo ba ser ba loba non na la moi pasteur moi lobi na regretta pour na bala pasteur pour na zalaka zuwa na za prière de malibala
et belé pe maman bala eza une des causes pe penza o eza osala ke mabala lelo penza et kufa à petit fait wana to lobela c'est toute une émission faut to ça lango penza awa to survoler ka mais to penza ta to vendre la thème sujet oyo et a pena maloba belé na kati senge to ke lango comment pour faire je te fait mais contenu atteint faut aussi ça enseignement biso lelo pona bandeko bazi biso ka lelo ça enseignement to bandango depuis kala les mots qui tuent à petit fait le mariage le les a clore na ba sujet au tikala poto ko ça 30 points na biso soko ko maka je pense que l'autre aussi dit ça 30 points na biso to banda qui y a de cela plus de 3-4 mois point musu sur les mots qui tuent à petit fait le mariage ça oyo ne pas avoir le temps pour son conjoint. Oui. Ne pas avoir le temps pour son conjoint pour faire je te fête na banda to mona mingi bino mibali. Quand ils la carte c'est tout basala quand ils la carte besquise au moins ata sa commune ndako. Oh musale benginga. Oh babe c'est tout na zone de micro théâtre na antenne ya médecin wana zo jouer la médecin mobile maman et aussi pour banda antenne même na poto bozoka ngona Canal Plus. Au comment on pas petit chéri na yazo ko ça moi que dans une intervention benga intervention moko rapide ngazo que ne pas ba nini ba sine mzu après ça maman tana ndako te pour je te fête et c'est la canine maman Mariam musu sezali manque ya gérance ya maman c'est-à-dire ça veut dire que maman ta musu aza na tendresse te yango sala que papa ko supporter te oui c'est na maman ça pour je te fête oui maman maman oyo soko moni ngata tango olobi point oyo ngamoko na bandi komitu na mutuna pourquoi na lia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau on travaille tes micros donc dès tout ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy moi il naza mbongo vraiment mingité mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta qui dit sérieux. Oh maman comment des bons donc yo pe ça au fouti mbongo pour na partir à poto biso to ya to jibilo na bengi ya Scotty agence moi ifongami comme nango Nazareta na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna pona zela susu kuna eza mamba mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli atika boyiko yiso mona makamba bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai me na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likamba boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya produits alimentaires nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la poété bandeko baza na niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo, à aux yeux de l'olia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Ah, c'est ça, l'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah non, 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 non. Nazareta vous avez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Qui dit sérieux. Moi, si on me parle de moi, si naïe, ataba problème, pardon, ataba exige nous soyez maman. Alors, pour ça, moi, si naïe temps. Le fils, qu'à moi, 1 heure du temps.
abikena 1 heure du temps oyo il faut nazo temps ya conversation na mwasi nanga temps di solo na mwasi nanga na sepelisa mwasi nanga mais so moni na mobile ko pesa ta 30 minutes te yo mama il faut mitala malamu est-ce que pesa o tshaka papa à l'aise na ndimite ke mwasi azo tshama mobile na ya à l'aise que mobile ko za la temps plein nyonso tout il faut créer toujours prophète Jephté de ces basi là opene basala ka nyonso azosa mobali o tendance na le biana e bolingo o fait a osala mamle so bien mais mbali il ment toujours ye babenga kaka na musala ye kaka kenda ko seconde baninga ye kaka o tatulu na ye muntu yakiti fa kende ko relever ye kaka o babenga na urgence moko za kuna na musala ye kaka zaka na tante pona mwasi donc il est toujours occupé toujours temps plein prophète Jephté ata moi ça osala ndeni nanda maman Mariam non prophète Jephté maman Mariam excusez maman Mariam na koki ko permettre te na ko permettre ti likambo eko la biso mibali eko la sko badani likambo ifo zonga na ngambu ya basi tena ndeni pona ni soki mama ayeba ki ko tcha papa à l'aise maman Mariam ata au programme moko ye brisque papa reportant mama papa ko reporter yango oui, et ça n'a pas à l'aise, nous coachons tout à l'aise, non coachons tout à l'aise, à l'aise. À l'aise et à l'aise. Donc il y a kimia. Maman Mariam, mais quoi lobby qui a lobby na tchaka papa nanga à l'aise, na kipaka na nyoso tout non, ma chère, maman nanga. Il y a quelque chose toi tu as oublié. Et le moko ça qu'il faut ça là pour faire ça moi mobile wananda. Prophète Jephté fait binu mbali misu za la kai pai webi ke lisu na mobile ne balo bakana mokile yaka na misu na komona na lisu mwa si mama na matoi ya mosi yaka na matoi ya mobile yaka na misu mais ata mama sala ke neni prophète oh pene la studio ba mama ngai ba mama bo réagir penza bo comme la maman Mariam la afficher na ba écran ça prophète aza na raison makamba maman Mariam soki lelo mobile ya bando bima libanda c'est que moi je suis encore soit papa té ce mobile comment peut ça raison ya musala moi je connais un papa ce qui a dit il soit à bureau à la air avec que musala ici à 14h makanisi na wapi na ndako donc ce qui est supplémentaire peut ça mi donc on sala effort enfin que asonga na ndako pas que komona mama na ye mobile atondaka mobile atonda asi repenza po dalingi ba marié bo réagir comme la biso ba numéro za affiché na ba écran penza mangambo peut ça le maman Maria oui même ko sala ke mobile atonda wa tonda te n'est-ce pas ça ba maman ça vice versa non maman Mariam mwana na ona ndaku maman Mariam mwana na ona ndaku soko lambi yo ndoko yeba il faut na sala nini pona lesa mwana atonda et ce moment attendité sort et quoi là maman pour moi comment libanda comment moyibi libanda moi comment tricher libanda papa comment otala misu libanda de bata misu libanda pour attendre na ndako te c'est ça d'après pour attendre na ndako te koton des aka fêtité koton des aka te que il faut bosala la fête non est-ce que otaka papa na place na et ça la libala musu ekufa à cause ya manque ya respect maman pesa comme papa fête basaka bango fête atela ke biloko na mesa mais soki mama oye awa mutali boma shima papa bayaka lobi en tout cas ana kokate puis wana tele bina balabala wana tele bina balabala batu nyos ba oyo ka balekinzela nyos na ba voisin nyos soki tometeli mina kata ndako papa lobaka muke akati esa akati makambo sili nyos tout mais soki ekomi na tour ya mama zwi likambo atika likambo te na bana babaya mama yo pena tu veux que je passe à papa place té o tiens na kimia té ya mo moni tango bina landa miso ko banda ko luka c'est que yo lambi bien té merci vraiment tant la biso zo qui ne pouvait je fait ya ko baiser belé vraiment tozo kata soko za mituna en privé o benga biso ba numéro za affiché to ko échanger penza na bolingo en kolos masia. Et troisième point na biso tozo qui ne ka malem tout tika ki na 5 points. Troisième point le biboye exposer son problème à ses parents ils appellent moko ya ba maladie o sala ka ete mabala e bomana a petit fait mabala e kufa exposer son problème à ses parents pour faire je te fête bongo eza mabesto ki mobala sali neti ngana na ndako bomba sali ngana na kebeta rapport pa ba bochi na mabeza wapi pour ngeza mabe maman Maria oui mabe pour ani oui
moi si jamais on a coupé ça rapport na ye ya libala tout le temps dans ta famille na ye ozo yinisa mobali na yo maman moko to ko permettre moi na ya moi si abali et akena ndako libala ayoka ba rapport que mobali on yokola moi na ye na mobali na mobali la même chose pe na moi si na mobali so yo beti moi si moi ça sali gaffe na ndako yo ko pe rapport pa maman na bino lokolo uza moi na mobali moko na famille uza fils unique et à chaque fois ils ont fait ça par rapport yeba ke oyinisa mwasi na yo ou mobali na yo na propre famille na yo bisika ne sengeli kasi ba pesa rapport so bango mbale bazo trouver solution tena ba conflit na bango les personnes mieux appropriées pour pesa ba rapport ça ba na la première personne d'abord c'est Dieu. Cherche d'abord ton Dieu. La première personne. Oui. La première personne d'abord c'est Dieu. Fukama lukanza. Quand on a présence en Zam. Et je sais que tant qu'on a la présence en Zam, la Bible dit comme ça. La Bible dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, en priant, croyez que vous avez réussi. Si vous demandez quelque chose, si ça ne va pas dans Katsandaku, demande quelque chose. Au nom de Jésus. Et Yesu a la partenaire ya liboso, parent ya liboso. Il a changé vie na yo, puis il a changé vie à mobile na yo. Même si moi na makambo zo simba to moni moi na ko mutu page. Ko ke ko pe ko senga mo conseil pas batute. Mo tema mutu yebité. Maman zo ke ne ko pesa rapport ya mobile na yo. O yebité. Ndeko ke na ko partager vie na yo na ye. Makamba foyer na yo. O yebi mo tema na yo te. Peut-être il y a envie à mobile na yo. Peut-être envie à moi si na yo. Peut-être envie à liba na bino. Peut-être que envie à rappeler autant na besoin à détruire foyer na bino. Oh comment bien ma copine de dedans. Tu vois maman. Ma solo nyoso na yambetu na nyoso do betela nyoso oza na secrété. Naza na maman moko auti ko boma libala. Maman na auti boma libala. Et loko e kamusinga amataki ngomba ya tendance bandeko ba bazala aba kena ngomba tendance ba yebi. Tu as la réalité de Kanango, mais tendance, maman. Au moins, un frère, un aventurier. Mais c'est Rwana, maman prophétesse. Mobile n'est prophète. À côté d'un certain prophète, Moko, a relaté, il y a solo, surtout. Il y a Cham. Bitumba, surtout, il y a mobile naïe. Abeteli, individu, wana. Individu à lobby, et sa volonté en t'embêter, faut bomalibal. Tu vois? Et le monde individu. Est-ce que nous tous obéissons la masolo na yo bien aimé? Est-ce que nous te manaye? Maman. En tout cas, les appas pour faire je te fais tenir, que peut ça conseil pour na biso babalani, tant to balanaka, to tant ba parents te pour na pour faire je te fais. Ce qui entre biso to la solution te. C'est peut-être mon intérêt na na le to ko monter ma duku solution to makaka. Ba to ko comment les ba parents na biso. Ça va pasteur. Voilà. Pareil, baza ba personne me connaître. Ba na parti prité, ce que ça mabe ba ko loba na ko ça mabe. Mais parents sur linga karaté, après ça moi na raison prophète je. Après ça moi na raison maman. Netinga boye na sa mutu na bali mwasi. Mwasi aboti mwana mwasi. Mwana wana bali ali ba rapport banzo yake ba onyo kolai. Na limite ke biso ba parents to za na sengo. Et ko za tuma mbalo kuta mwana biso ya ko sa makambu mais na premier temps d'abord to ina na mobali. Pourquoi? Nana inisi biso, moi na biso moko, a inisi biso mobali na. À cause de rapport. Mais toujours pour ça que nana to ki ko potana, moi c'est pas ko potana, mais après quelques temps, quelques jours to ko bomisa, ambiance bezongi. Si on a mis tema bandeko wana. Voilà. Ni metikali. Voilà. Tu vois. Vraiment ils a passé il faut tout que ba biso ba balani, ma solo kenda ko beta et pas ya nani. Ba relation na yo intime kenda ko bimisa ba secret ngo pa ya nani. Tebani bilong prophète je te fais asimité ma oyebité muto ke na bete solo kanisela kaoni ne papa tu ba samu nga enda remplacer yo mais yo mitanda kana yo o panza kana ono sokuna ebele ba remplacer ba ono banda prophète je te o ba pesa ka confiance wana ma copine ma jam na mutuna ngana zala ba wata 5 maman dedans à remplacer voilà et ça passe vraiment le basuka pour na pour prophète je te fais c'est ya ba Césali merci beaucoup Lilo basuka na ngina lobaka ke pour na point oyo ozobete la nani histoire ya vie na yo so makambo zo simba te na lobaka ngo mettre photo lobaka ngo mettre for émission to lobaka conseil ya liboso ya vie na biso za Yesu Masia mutu asana maîtrise
maîtrise ya foyer na yo eza Yesu Masia. Amen. Nous avons maîtrise même aussi ya journée ya lelo ou ya poko alelo eza Yesu. Amen. Ça veut dire que makambu nyonso ko comme la yo même aussi na 20 ans na kata ndaka libala mutaye bien malamu eza Yesu. Même aussi yo moko yebite. Alors tant likambo comme liyo na na problème mo zo lelisa yo. Ko wela no ko luka mutu libanda te. Fuka matuna mutu aza na maîtrise ya vie na yo nazo kende wapi. Likambo ko sukela nga ndenge ni. Il est capable de répondre. C'est ça. Vraiment, toujours que les cas lentement me si vraiment na ko chiter basalinga se te na 5 minutes to ko chiter na 4 point moko etikali to le belango prochainement pour to la score récapitulation ba point nyonso banane bandele so landa biso te to ko sala ngo prochainement na point au moko etikali to so na 4 point le bina biso boye ne pas comprendre son rôle et sa position dans le mariage. Ne pas comprendre son rôle et sa position dans ce mariage. Donc moi comme on a mingi parole comme vice versa et prophète je t'ai fait mimi na fait simple biso ba maman lokola lelo contenant conjoncture mboko na biso il faut maman ucha sai na mutu il faut la muka il faut kende il faut sala boy parole comme un verset prophète je t'ai fait bon impolitesse wapi mingi na bi do sauter mais mingi ba comme aussi ba foyer papa comment nende maman donc papa comment ta liputa maman comment ta pantalon ka tanda prophète je t'ai fait réaction angeza mawa mingi na ba mama ya lolenge ya boy ou a commis comme manipuler ou ezali mobali na ye à cause ya possibilité. Bile lobi mobali nda za chef. Ba lobi te ke o ya za na mbongo ebele na nda kunda ko la chef non. Amen. Na mobali bile lobi mobali nda za chef. Et na deuxième position za maman et na troisième position za ba. Donc papa azala nango te ala chef na yo. Même si tu touches ba millions ou ba milliards, ce mobali na za chômeur. Il faut auto sa institution ya Nzambi que mobali ndaza chef et toi aussi aux à la béni de la part de l'Éternel. Mais ce que sali vice versa yo okomi ko manquer mobali woni kaninga zawa na za mbongo te ninga fitikala kana ndako wana na mbongo te yo nozo mona na mbongo te mais na ay prophétique na ay spirituel Dieu a mona autorité moko likolo na ye dans le commencement Nzamba tchana vina. Amen. Donc après que prononcer maloba likola vina yo Nzamba agréé yango pour na chef na famille. Après que koloba maloba moko na sens positif ou na négatif Nzamba kozala d'accord ya kotambola na likola liloba na soki Nzamba kutiye azana raison par rapport ndenge ozonyokola ye. Donc na lobaka na bandeko wana nyonso to basala effort. Ce qui va mettre dominer mobile na yo tika mobile a dominer au senti même aussi ambiance zonga na bakata ndako bolingo kozonga. Oui parfois je te fais tenir quelque chose attaque ba rôle comme inverser lelo papa ta musuta mama kenda ko luka bongo a tika kamisa na ndako ta musuma bila ba ko repasser ta musuma eloko boy papa osala ngo par amour ya ko ile moi de ta musuta zonga kuna za fatigué mais maman musumu ko lango soka ya ku papa sa eloko wana te akomi ko silika et on bien na tika tewa o ka passer akomi ko tomba c'est comme si ta musala papa prophète je te fais ngai na koloba maman na biso ya boye tant na lobi bana basi bo keskizenga veut dire na lobi ba fille ba jeune sœur ceux qui osent na comportement ya boye et au permettre yo te que au réussir na kata na kwa libala pour et arriver kana kata na kwa libala exactement sur moi na 6 ans moko boye mobile azo sala na 3 ans moko boye pas fan du chômage yo pose relève le peut-être yo zo moko la ye pose à la position et bon lobby ce qui moto aza na maîtrise ya vie ya mobali wana lobby na opambola ye yo suka wa match baluki na mona ba papa lelo belé ba o ba yebi Nzambe na profondeur te ba yebi ko limbisa te ba baluki la basi na bango à cause ya mabe ba sala ka basi mibali na bango na bandako yango na mama il faut ba position na yo e ba rôle na quelque soit ndo sa na minute Nzamba sali ngolo te ozala likonzi andako du point de vue social collé sabana kotang sabango ofuta loi c'est pas un problème tu es une aide semblable depuis Eden na peut-être que rôle wana kozala mosungi si tu le fais c'est pas un problème mais comment pour et comme alors si j'ai orgueillité ozo mapeka ozo place à papa quand tu n'as fait prophète je te fais tout ça ko chuter awa conclusion à notre lobby. Merci beaucoup maman Mariam na pesi Nzambe merci na opportunité au d'abord à Salibiso ya kokota la banda kuna bino les Nazariens et contribution na lokola conseil ezake tambola na volonté en Nzambe. C'est quoi la volonté de Dieu na part à ba maman, c'est l'obéissance. Obéissance et l'équilibre surtout.
Et tant que il y a volonté ensemble, ça veut dire que il y a présence ensemble. Et ensemble, autant bolanayo et au salayo ozala molongi partout. Na bonde liyo na tongwa lelo, bana les nazariennes, ba mama les nazariennes, ba papa les nazariennes. Ndeko mo alobi na lobi yo mosana ndanyo lo ba ka ba mama ba papa te. Bon aujourd'hui lelo na otanga ba papa, na lobi ba papa ya les nazariennes dans le Seigneur. Les nazariennes tous a famille. Tout lingaka kimia. Et tout sengi na yope maman, papa. Tout fan na kati enseignement oyo poto benda bénédiction na kati ndako pe na kati biso. Et kimia oyo ezaka na kati les nazariennes ezala pe partage na bino. OK, merci vraiment. Ngana pamboli mingi mama Betty Kokele ya kaza eto kozane vraiment ozonga ki lobby vraiment elle était une bénédiction pour nous et azami bongo na mboka Dallas pendant na pesi famille nyonso kaza dimbote papa de kaza dinzamba pambolo vraiment ozana mwasi ya bien pour le malheureusement c'est pour créer un album Trône na États-Unis précisément na ville à New York boko benga na numéro oyo plus 12 54 20 936 na New York plus 12 54 20 936 pour le bande quoi France boko benga mama Claire Karawa na numéro oyo plus 33 65 931 67 81. Tout ce qui a pour le lot, tout coup à son numéro, monsieur Bisika, autour de la récapitulation. Tout comme dans numéro 1, il y a les mots qui tuent à petit fait le mariage, qui non à 30e point. Bongo, tout ça là, bye pour la thème, oh, les mots qui tuent à petit fait le mariage. Pour l'autre, ce qui a tout l'ingé biluming, tout côté d'emballassi. Mon numéro de téléphone, le projet, j'ai fait ça, on a posé un conseil. Merci beaucoup, Bananzambe, que Dieu vous bénisse. Numéro de téléphone, Ezali 00243, tout ça na 90. Parfois, tu changes le numéro. Nazalaka, bon, Nazalaki n'a pas numéro, mais balé ko pesa ya Orange, ba yi ba ki nga téléphone. Na perda ki téléphone, na perda ki ba dossier. Maintenant même aussi WhatsApp non ça là té. Dans c'est la kaka téléphone normal, nazo sambela nzambe suka sungi, nazo téléphone, mais puisque ya WhatsApp pour ba nzambe ba pambola ma. Oui. C'est numéro. Mon numéro Ezali plus 243 90 67 77 086. Et ça numéro nanga, vous avez peut-être besoin 00243 90 67 77 086. Ce que tu as visible le mandat qu'on a bino zali na sima caméra Yves Bolofa c'est bien quand monsieur Fayolo mobile ya mwindo vraiment ene mutazi biso pe abili ki teko bomena mandat qu'on a bino to kutani balasi ma prophète sali. Bye. Bye. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Mouladia et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo d'âge en âge et les quatre êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tangwa pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, Bateau France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse,
au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Le goût et la cuisson ne se discutent pas. Émission Asika et Yé. Désormais, chaque dimanche, sur www.nazarayantv.com, retrouvez Mama Mariam Piamé, émission culinaire, le Boko ya Mama. Nulle part ailleurs. Bonne digestion à tous. Azamwana motote, o akosangai, abongwani pe.